masse ngombe bana lukuta te yango moni Nzambe atindi ba angelou na ye. Ba angelou eza côté sei nde otala ke ala ma papu. Depuis 2006. Depuis 2006, mais on me dit que non, on va faire album en sur le droit courbé. Dans votre ligne droite, c'était au CDA. Sur le droit courbé. Nous sommes dans votre temps, on a le couteau de Talalelo. Il chef a remis au Kangabatu. Votre chef a remis au chef a remis au Kangabatu. Vous allez arriver là aussi. Mais qu'est-ce que tu vas dire à tout cas parce que à travers question on a dit ça non. Et là on est bandé. Il y a Moyibi. Il y a Moyibi. Mais un jour. Mais pas vraiment. Non, 9 jours. Il y a Moyibi. Je m'appelle à mon colonne d'Akou. Au colonne d'Akou. ndenge tomoni ke non toza déjà na moi ba calendrier on la date ba fusible sauter ba on ça 30 gagner on met comme ils sont fusibles ba fou ba fusible non ba on met ba ko tsanga mala les awa ko zonga ka fusible calendrier ba fou so ko ti ba fou ba fusible zo sauter wala ça na kilo na biso Tiki balaba de classe belé. Et ça te rend de la scène de maï. Allez, moyen la télé pour Abandiga Rosala Rano, moi, 4 signes, la TFT de Dédé. Bada classe, ma bonne non, te retirer à Boété. Voilà. Moi, c'est même à la loucouta dans l'analyse de la bango. Batubayate, au banda bango mabé. Au banda bango mabé. Invitation au la ardoise. Mais avec divers. Invitation en bois. Netika Kabasali à mon Joseph Tata Moboko grand menuisier. Invitation en carton. N'a pas follow lango. Jardin de Dieu. Invitation à boy. Bon, Mokolo fait il a ta mabé. Maison divine. À Bossali Binoté. À Tchelibinope promotion. Angolais à Pamba. Maison divine. Badingamboka Boété. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez! On n'aime pas le pays comme ça! On n'aime pas le pays comme ça! Mesdames et messieurs, bonsoir, ça dépend de l'heure où laquelle vous allez me suivre. Moi, votre présentatrice, Awa Tubas Business Class de la presse congolaise. La fille chérie de papa veut faire rigoler la josie des nuances. Moyembi, le pépé de mes enfants. Mesdames et messieurs, la personne me merci pour. Et le retour là qui est ça là, et qui est bien. Et si mi maram tout pepele na lobaki na ndaku nanga soko lingo zala nanga bia il faut yo kaka maram na koloba na yo ça dit il faut te lever la kaka Jésus de Nias ah na ndaku nanga partout na kokene na kolobela kaka kombo moko le seul et unique Jésus de Nuance moyembi wala na bien ke papa parce que ni t'étais seulement mon papa c'est aussi le peuple de mes enfants mesdames et messieurs mais là je ne suis pas seule je suis accompagnée de l'un de nos artistes musiciens congolais l'un de nos... Oh là là, nous sommes obligés à le casse parce que la cima, on a maille, so ya menga na maille dans la rapporté. Fallait la zara li boso maille pour l'examen qui to yaki na mwanda to yaki musala wana. Le yo peut-être aussi li sango donc naza wana, naza accompagné na Marc House. DG. DA. Donc mesdames et messieurs, Marc House va faire déjà son entrée. Donc il y a Sermeza le lo la zi Marc House mais pour nos grand frère nango makamba salinga. Je t'aime beaucoup Yaya. Voilà. Moi aussi je vous aime. Son ami je vous aime. Non mais c'est la famille, c'est ta petite sœur chérie. Voilà. Tout ça. Oh là là. Je vous aime, on n'a plus rien. Vraiment. Pour comprendre les gens. Voilà. Puis vous venez à Bangonia ce quoi. Donc salutations à Batutu Basui du Bakou et Roland Bisso. Soit carte géographie quand tu à la place de ça. Oh non, c'est Atlantique. Les Amaya, quel est le taux de message là? On est à 7 de Makelele. Ok. Mais là, quand tu travailles de l'autre côté, tu vois Soyo. De l'autre côté, Brésil. Ok. Mayo aussi, Balabara Mayo, sur la Milo érotique. Vraiment. Oh là là, c'est la joie en tout cas. Là. Par contre, tu dois d'abord profiter à saluer mon boss, Papa Clovis Fimpa, le DG, le manager du Congo SNG officiel télévision qui vous suit. Il m'avait promis, mon boss m'avait promis qu'il sera, je serai toujours avec vous partout où vous serez. Merci, merci pour l'exclusivité. Voilà, donc, on sait qu'il va faire avoir en Côte d'Ivoire.
awa chibasu na kozala na mwanda nga na bino déjà États-Unis kande visé bimakité mawaka nde yango wana donc na kozala bino na Paris na Corona la DV et tout là c'est mo raté sangisa de mitu OK papa Clovis Balobi na sangisa na lisusu de mona bokoka la nyonso tuna idée américain na Joe Biden voilà Biden OK otuni tout ça Joe Biden Balobi na tuna yo vraiment oh là là je suis très content donc Balobi lobby concert plein à craquer bana mwanda bayaki na lobby musala nini obino bosalaki po bokundaki biloko nini na kati po plein wana sala mabongo babi batu babeta basala bampiaka wala eza place moko tout la dikulu tala mwanda eza blague te soko yena bendenge na yo moko au mona bakotele bela yo mais le padre il était vraiment Motayambo bienvenue Motayambo c'est là depuis Bassou rebellé je suis de nuance à sali distinction à Mati podium avant comme d'habitude et puis c'est quoi qui pardon artiste s'excusaki c'est on va respecter Rabada na ba air prévu ya robeta et ça façon ya indiquer et façon ya fimbu azobeta ba artiste boye ba soko lobi 20h 20h sur le podium. Voilà. Donc c'est ce qu'ils ont lobby le quoi abima qui t'a abimi ça qui mutute papa c'est ce qu'ils a qui. Et ça on a vu ces ana batu balela qui ba lobby calendrier bimi. Ndenge to moni que non toza déjà na moi. Ba calendrier on la note ba fusible sauter. Ba ça 30 calendrier on met tout. Comme ils sont fusibles. Ba fou ba fusible. Na bango. Oh mais ba ko tsanga mala les awo bozo ganga ka fusible. Calendrier ya ba fou. So ko ti ba fou. Ba fusible zo sauter. Wala za na kilo na biso de rotambo na lukuta de tala lelo. To ça. Il chef a remis au kangabatu. Votre chef a remis il chef a remis au kangabatu. Vous allez arriver là aussi. Mais qu'est-ce que tu vas dire en tout cas parce que à travers question de la guisée non. Et là on est bandelina sous. Mais ça beaucoup mi toucher souvenez beaucoup mi toucher ba journaliste politique pour bazo era na vérité. Bozo ça bon pourquoi. Politique ba da classe belé. Et ça te ra mudabi la scène c'était mai. Allez boyene la télé pouaku. Abandika ko sala ka do mwa kata sinala na TVT. Bata classe ba bona non toro tika boyete ma sebe bala lukuta na lito na bango ma segobe bala lukuta te yango moni Zambe atindi ba angelou na ye parmi ba angelou eza gote sei ne hôtel ga ala ma papu angelou Tony Romi trop depuis 2006 bazo kosaka depuis 2006 mais il a besoin de disque d'or mo awa o certifié par neb album on soki droit courbé na rotango ligne droite ite o te de yad na so droit courbé pour ça qu'elle est boy na ba disque d'or enfin si tu fais le moyen après combien d'années oh là là to sauter na bango to bana no comme na biso na bango ke no ba yo mono ndienga na océan awa pour na bango on papa lukuta ba kidnapper et faut lukuta dans ton lembi vidéo voilà to bandalo mais to soko kipe na bango po bango pe so kipe na biso c'est réciprocité voilà le boko est pesi yango des o baloba yo zuwa kai veut zuwa vraiment pour na kosembola ba imboka bazali bana mboka bazotala nga voilà comprendre que Mark House Kim Jong il est là toujours au service voilà il y a Mokili Mobimba voilà to uta ko sala na est de la République voilà na Goma na Mwanda sikoyo toi na ouest toza na ouest tande tozotambola vraiment on est très à l'aise tozo ko beta sikoyo États-Unis et pas Joe Biden donc ça ba biloko moko boye et là on y bombeli biso kuna na États-Unis obi ba secret ni bombeli te ba secret ngalo ba souda lo ba pe kasile ki na ye bakate no ça na mission na mai o tu na ba secret so ba siliki ba kainga ba tsinga ngayo tina liyo te ba on a la force le fallait pas na ko pegison ne so liyo yo ka te bon vas-y OK. Solo la kade. Bazo lela te mo kilo solo ba awa tolito ye baba programme yo zaka na bango orchestre wana ba benga ko la ficherie ya papa. À part États-Unis tozo ke ko sala ni na États-Unis. Biso. Voilà. So na lobby. Ba oluga ba landa biso ba ko sala ba ngo sala. Donc biso do sa boye. To sala ka so de commis place. To bandi ko expliquer bino le pourquoi to yayi ko sala boto bo. To rotambola la trafic te là c'est na sensé. Et comme ulongo. Ya bato lukuta bato na solo ka ba ko boma musique loko la biso te ko dresser bango en tout cas il faut to sala na conducteur moroté façon d'être moroté utilisation la biso ko kokana bango jamais ça la différence entre eux nous ouais différence à maina masuta liboso bango ba liaka misunya sima donc ça
esika nzongo esalamaka nde place bagendaka na potopoto donc nakokokota mosika te bandeko bakotalanga balimbisanga mwa moke mpo na explication ya lingala bakanza eza mwa kilo tokei mopanzisa ngo okufa te osi azoke kokufa kuna balobi si ndeko na biso fali abimisi deja preuve nyonso donc nde toza boye etikali moke bakokangela biso ndeko gote sei ye azokende prison ngayo nakangama na bima te oke balomona kokangama wana ndiye so mutu akangami donc nabiso susi na bonjour bakokangama nayebi te bakobima loka match ya léopard nde toganyaki basudane elobi bana susi mutu mpe okokangisa bopwani kasi ye balbimisi vérité te nazokoloba vérité ezalaka tetu vérité atokosi combien de fois oyo biso mona lisese bakoko balobaka non 99 jours ya moyibi mais un jour le potre emango 99 jours ya moyibi jour moko ya mokolo ndaku ye wana arécupéré makambo na bapepe bango nyonso bandimaki deja mokolo ndaku ye yo yokaki héritier te si toza na héritier na mboka oyo toza na héritier na mboka oyo makambo wana bisusu okotalisanga komene makambo bana wana mutu mpasi nakotala yango nsima nayebisa yo ketia bamakambo wana bike ya susiete kasi nalobi kaka ke artiste na biso mpe ndeko na biso mpe epayaki aza bienvenu azobeta lelo aya tabaliaka molai asingala ye ye panie molai asingala tozozelaka baimage mpo basaki biso balobi kuna na nsima banda na fini na martiki wana talaka no soko finikaki martiki te nayaka naloba makambo na yo yo moto okosepela na makambo yango banda kaka na beta nzuku wana nakoma kotala bato koswadisa yesu banda na mata podium 16 nano moto amata 16 lelo so toke braza tu toke boye tu si lelo ezocontinue pardon natiki nul tobetaki wana $10 ndula $10 voilà omoni carton yo sakana te $10 carton mais lolo ebi yo mbe koti na misiki ya Congo ndula ofele metondi te wana siko eza basekele ngai bato bazosuwanga biloko ndambu yo osesanga manga biloko osoka biloko oyoka nanu bozolanga yaya te folaka edimisano na ngamba fleuve atwala banana ti awa soki basui obela fleuve otie bakolo loka mutu aosa pédicure aye basongisi oke ndako osongisa yoyebi te mokili makambo nazaka na esengo so naza bayaya nanga oyo mpo nase retrouvaka en tout cas orchestre pape ave wana eka ndako napema nalala pongi mpo mosala oyo musicien asalaka lokola pape ave ya na misie monte asalaka yango tosola dynastie na biso de comme volume 2 comme ça tokoma na biso na suka mpo na obaki na kozwa bata mingi te ngai nao rendez-vous sur na mboka wana bon dynastie de batutu bazolanda tomeka kobwakela bino bon image yango ebimaka nango kala me erene yango mona ndenge nango omoni madiyo le padre asalaki na Guy Fambron debo dino soleil wanga ndenge makambo esali na tiktok epesaki zu oyoka tiktok ekesongi oyoki eloko ekesongi ya tiktok ebalusi ndenge bisoro bi ebalusa batiktok ozo comprendre wana prise moke epuis naoyebisa bato album deja esilaki album deja na usine d'accord makambutu ezosenga sikoyo na minute oyo nini diske eza na maboka maison na biso Sony musique voilà anga biloko tosisanga biloko awa mayo oyebaka mayo oyo te nzambe na ngai biloko nini ezokende biloko ya ezotikalaoyaka na ye bobende makambo mpona ozokoboya bandaki nanga mboka okomi kokota bendaka makambo misusu bajournaliste lelo bakomi osala bato bavideo na nkongo wana ngai te ngai nasalaka makambo wana te ngai awa eza ndako ngai nakosala yango te nakoki kobenda yo te oyo osesanga bavi mokie ntango bakobenda makambo bavi ekomi mokie te tokotalama ekotalama wala vo avobimisango mpo tozonga na ngamba fleuve natie makolo na mai nabendi bamega ndambo oyo etikaliaki oyo mai ya makambo balobi vasco mpo abimisaki bavérité na biso te yaya vasco mpo abimisaki bavérité balobi mpe abimisaki bavérité na biso vasco mabiala apandi libala bato arebona inos biyo omonaki yango te yaya non matiko libala bato ye kutu moyen na répondre eza te mpo na en tout cas omoni makambo mosusu na baniveau biso tokomeli oyo eza mboki mpe kutu te mpo na
ebenda makolo milayi biso la rebo azala libala na kitoko impeccable featuring na bango la paper efanda na bango kitoko déjà 2 ans baboni te pe sinon si bloqué presse voilà oh alongole na Instagram na ye voilà contact ya kitoko ba chana ba yara nango pona bato ba esprit moko faible vous comprenez OK le padre est grand l'esprit il n'ose plus na parle pas voilà donc bunda ba bagarre mususu ba mikolo ba mela mai awa il n'ose pas aller à la festival o batu ba boya lelo ba adera na boule na ba festival OK le muna mutana lelo na ye OK il n'ose pas pesa lenga festival ba finga ki mwana batu toko midi boko lelo yango batu consommation tolobaka lukuta bopesa yango tala suka nango ekomaka makambo wana eza mamwa mike basusi ya tidongo nako traite yango ate na tele nga naza mutu moko nazotala babiloko ye na cour suprême côté pena ya cassation entre la vie ou la mort goume makala donc tala place na ça soki natangi kombolo na gidi en tout cas Marc Awouzo par rapport à tout ce qu'on vient de parler mot de la fin na yo et puis programme il y a orchestre poto kabona na biso déjà parce que en cours derrière le temps talarara TV Zatan et puis na ba makele la mayo yo banga banga papa lida azolanda ngai ve nanga Rémi Mangubu te na kati ya mwanda awa lida mafuba yo yebi ya Pedro Pembele kuluta baleki Pepe Mbongo Maboko Bank ngona mateyo kanga Pepe Mbongo Maboko Bank azolanda ngai aye bageno ndenge sawana na minute onde to sabo ebiso to sa na ba contrat ebele auto de voilete au monde toto sa mission accomplie donc neto so ngaki sasa quelques semaines ba ozo place rokende to moto pesa ranino biso otambola ngona te donc neto so nga olowe legi to tsango kuwa to kende to tsa très bien faire ya place to plein na succès la biso et puis ya biso ko delega raté etikalaga voilà yo ngona ba bar boyo ngona ba resto boyo ngona ba salon de coiffure donc ekenda raté donc to tikali boyo donc erobi ba ba kikana tongo na kota la Facebook yango na ngonga bien okutsango de zo ko beta donc différence là ya biso donc je suis de nuances donc nengeza wana siko na minute oyo to vide makambo na biso voilà tozo continuer poto zela siko yo date précise ya album nenge robima na ebike selon ngane la monaki na ebike album nengeza boy et ozala toujours na moi otozali moi et aussi la té selon ngane nenge na talaki non mona makambo nenge komeli nenge to travailler na mona gena makambo du super temps mambo zo fanda na kitoko date précise ba ozobima et puis ba toto beta li solo ya date ya concert ba monaki 14 métro basa la calme je suis de nuances azam muto a jouer en trafic te ma jouer en réalité voilà donc c'est ça et le rekanga papa ya ngwana ya lo bagaté mais vous savez ça la mana to mona moke ko lo bebele parle à sa place voilà alors en tout cas lo beza ba kuto ko na musala ya ba beza bino musala za ba côté ses œuvres parlent à sa place donc ya mukolo azola que ça ba petit voilà on fait beaucoup la loba mukolo nda yebi nini au sala na baleki voilà on pète la fille bakausa ou bien on peut essayer de s'engouba na beta athlète ne bando ko beta biso yemuta ba menu yemuta ba ninga osala merci beaucoup merci na batutu basuli baku yolandanga les patrons Costa couleur le véritable code ya mboka à provenance de Belgique côté ba Carlos Kalombo voilà côté ba yani Kaima monnaie invisible donc on est là tout ça se passe dans les bons très bien les kitoko alors na remercier batutu basuli bako landa biso ba Bablassar et tous depuis les États-Unis d'Amérique. Voilà. Nous remercions Yamingi. Chouchouna Datila, Yadada Ngobana. Yebisa fils Nkelele. Makambuana Ezo Kendega Nenge Lingage Salanenga Osala fils Nkelele. OK. Mbote Trône Fiki Mwaki. Ya José da Costa Zotalangai. Pourquoi pas Kuluta Kati Yabwana, ya Rémi Mangubu na Mwanda. OK. Pire via bankale, pire via artiste minene. Donc à ça on a pour na biso nyonso quoi. Ba pesa zuate. On est ensemble. Voilà. Merci Ketia pour l'invitation. L'invitation na ya kinga na océan. Nazo banga siko ba mega etikala alo ba solo mega etikala. Nazo banga. Te comment rater. Ça ma kolokuna na fleuve pour na. Voilà, merci beaucoup.
En tout cas, je suis très heureuse, très contente d'être aujourd'hui sur cette plateau, mesdames et messieurs. Et je lui ai toujours appelé, ce sont mes grands frères, ce sont mes amoureux. Je suis très heureuse, très contente parce que l'histoire, je suis une journaliste. Voilà, mesdames et messieurs, abonnez-vous juste massivement sur votre chaîne Congo SNO officielle Télévision Plus. Vous ne serez jamais dessus. Je vous avais juste promis que essayez seulement de vous abonner, de partager de liens, à ce que partout où Papa Hervé sera, moi je serai toujours avec Papa Hervé. Donc aidez-moi juste de vous abonner, de partager, ça me fera énormément plaisir. Moi et vous, on se retrouve dans une prochaine numéro et je vous dis au revoir. Ciao. Au revoir. Tenez-vous.